Maman, depuis que Congo est banda, yo mona l'église Kimbangi c'était les la pouvoir. Tokotaka na opposition te, tobundaka na gouvernement te. Mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. L'église Kimbangi c'est ko lobawa. Kadima aza kende na biso maman. Ba bomi sur Denis Kadima. Il ne fallait pas que l'église kimbanguiste puisse communiquer sur Denis Kadima. Au moins, sur le pouvoir. L'église kimbanguiste a toujours roulé pour le pouvoir. Maman, depuis que Congo est banda, l'église kimbanguiste c'était les la pouvoir. Et le bas la pouvoir. L'église où était la pouvoir, c'est toujours l'église catholique, c'est l'église protestante. Yo mona déjà salutis la pouvoir. Au monde déjà bengo banani immisérable tellement pouvoir Kimbangi c'est une grande église mais ça a toujours roulé pour les pouvoirs. Tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. Quand les chefs spirituels disent que Denis Kadima prouve que azali candidat pouvoir, la preuve yangwana. Voilà la preuve, Azali candidat à pouvoir parce que l'église kimbangiste a toujours été une église pro-pouvoir. Tokotaka na opposition te, tobundaka na gouvernement te. Mibeko ya lingomba na biso ezali ete, oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. Et quand les chefs il y a l'église catholique sur le bac, non, il y a kimbangiste ça canana na biso. J'ai dit quand la moni communication bien preuve yango. Babi alobi po a couper court parce que nous bobaki a idée. Na lobé lio Denis Kadima, il fallait pas église catholique, église Kimbangi c'est communiquer sérieux. Babomié. Église Kimbangi c'est une église qui est pro pouvoir. Pro pouvoir a télémela jamais pouvoir, azara toujours na pouvoir par rapport à l'église catholique. To finga ka gouvernement te, to bunda ka na gouvernement te. Mais lelo toza komona bande konabiso ya 26 égale 1 bazo kangamana bato yo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini biso tokoyokana na bino ndenge nini tangu bozo tambola contre doctrine bokomi na doctrine mususu tokosangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation. Ngana c'est la grande preuve c'est que Mutuana azali moto ya pouvoir de Nikadima et puis maman Mutuana azali catholique de yo bité de Nikadima liaka communion na bandal na Saint-Michel ngamo la bandal. Il n'a rien de commun avec l'église, la religion kimbanguiste. Il n'a rien de commun. Nga il assemble à Saint-Michel, tandis qu'il a Saint-Louanga. Joue moi la monnaie à côté kuna azolia communion. Donc dis-moi, est-ce que l'église kimbanguiste c'est pas la religion na continent bango? Ba ko linga ba mélanger bango na ba religion mususu. Jamais. Aller à la communion à Saint-Michel à bandal Denis Kadima. Aller à la communion. Quand est-ce que kimbanguiste? Donc ba fait na pesio. Dans la belle que non Denis Kadima est du pouvoir. Ngai na CP la communication ya papa Simon Kimbangu. À établir noir sur blanc que Denis Kadima za mutu na bango. À la limite devait se taire. Preuve ezala ki to bo tete na ba preuve. To bo tete na ba preuve wa preuve za wapi. Bolak sa biso azali mutu pouvoir. Bolak sa biso azali mutu pouvoir preuve ezala kité. Son patronyme ezali combo. Yo ba ta idée patronyme par exemple luba te. Tangu papa ya église catholique Simon Kimbangu lobi aza candidat na biso na tchena moto na ngana lobi ba kimbangiste bazalaka jamais en contradiction na pouvoir. Tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka tofingaka gouvernement te tobundaka na gouvernement te. Mais lelo toza komona bande konabiso ya 26 égale 1 bazo kangamana bato yo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini biso tokoyokana na bino ndenge nini tangu bozo tambola contre doctrine bokomi na doctrine mususu tokosangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation. Tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité.
les mensonges resteront toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra.